Paix victoire, paix victoire, paix victoire. Bonne paix victoire. Ouais, ça va panzo. Oh, Mobala grâce paix victoire. Ouais, ça va panzo. Oh, Mobala grâce paix victoire. Mobala grâce paix victoire. Paix victoire, paix victoire. Ba pédéana ya salité moura, ba pédéana ya salité moura, ba pédéana ya salité moura. Yependa botana berso. Bazuye pas Félix, voici quoi. Parce que Bercy tellement mais la bangi trop. Osomona mani ape mo melibangi. Trop. Te ozom kop ne yelinga bangi makasi. Te ozom kop ne yelinga bangi makasi. Te ozom kop ne yelinga bangi makasi. Mani apa melaka bangi makasi komo bando benge mani yango. Mani apa melaka bangi makasi komo bando benge mani yango. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Na telema na toza awatai. Toza awatai ya maman Nicole Malonga. Donc hasard partout dans le monde. Oh, toza awatai le makambe. Maman Nicole Malonga. Ni malata sula milaite. Anabuaka na ngati maman Nicole Malonga makambia. Na kumakelo mkusi. Sa complexe. Una solinga mezi nyoso linga. Solinga ekokayo. Kota papa. Nebiso. Yasika Eyi. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Merci, je suis libre. Donc, c'est que la commission, vous signez content en Aïe.
Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez un contrat dans la signé la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire que la femme est un homme, il dans le monde entier. Tous abonnés. Nous Sarato la TV. Vous avez un contrat dans la. Merci à vous. Voilà, meilleur veille, na bayinyo soba kolanda biso na Sarato la TV, chaîne d'actualité na Sarabino, awande makambo na Sarabino, awande musala to ça toujours musala. Merci na ba abonné na biso pour la confiance et fidélité bo pesa biso bo zalaka wana air vidéo na biso kotaka air vidéo na biso elekaka bo talaka yango ebandeli suka pe bo partageaka pe bo salaka ba commentaire moko ya kitoko vraiment merci na ba vrai nyonso ya Sarato la TV, merci na bino po boza ebele ya Holanda émission yo vérité présentée par Paul Mukendi. Moi, je suis merci Nabino, merci Pena derrière la caméra. Nous avons un ingénieur Axe, Babi Axe, moi, Moussoeli, bien. Merci na bon livre pensé que Jonathan qui vous na 10 amis bal CG moto pour comprendre le bon de moko. Pour parler à Mokonzi. Na bossa ni binoté ba nyonso ba linaka Paul Mukendi. Ai na zomona Brinto de la mon Mokonzi. Brinto de la jeune boss, jeune patron. Mon amour Zazara mon quoi balobi yonde makambo ba charge merci pe na ba oyo pe bazobota mamokolo mwalelo Chacha Ndembe Chacha Ndembe la Barbara joyeux anniversaire na yo pourquoi pas na Doric Mali pourquoi pas na Grâce la belle Est Mouipa la belle joyeux anniversaire na yo depuis Paris na moni pe présence il y a Docteur Patrick Mutuna Nzambe ah et les alassala arabia Mutuna Nzambe bi présence ne sali biso bien sous na plateau tous arabes béni vraiment na message na quoi merci Nabino voilà na émission Nabino ya mokolo mwalelo na mbeli bino moko ya bapanzi sango alobaka kitoko j'espère de Nabino moko de abo sepela janvier wata mokozi lilo za na plateau na biso système ya libanda to salango lelo te mais lelo to za na janvier na plateau mabezali ngape lelo na bengi ba chinois bo vanda wana pour lelo photo si c'est likambo ba chinois bo vanda wana ba américain pe boya bo vanda wana pour lelo photo yeba et là on est vraiment les sur les réseaux sociaux donc sur l'année par rapport à actualité kaka ndenge mambo lika ya mama na biso Charlotte ndenge batu bakomi ko sambusa kombo ya mama balui ke mama sali chaîne ya moi ko créer na Bélis Montréal sur le même langage ba découvrir biso na nous invité na biso Janvier Wata Mokonzi bonjour. Ouais bonjour Yamande. Soyez les bienvenus. Ah merci Penza pareillement Penza na notre plateau très à l'aise au sentiment que non ça dans cette émission pour nous sentir que moi fraîcheur moi bien quoi ça vraiment bien oui la place ba mieux avec nerf place ba ba tutu nga pe janvier pendant l'honneur pour mon avenir que mutso za na makambo na pesa que moi valeur ya sala na o na sala ba tutu ba ebi le na comme si le ba tu ba sankara ya monde ya na monde presse au senti pendant que journaliste tout face à na janvier et ça la plaisir mais tout peut les fona ba nous foutre la ngolo taxe pendant mon abana bazobi mais ba futa pendant pas ko faut boya ba futa pas ko pas lelo na Congo misala penze zo mona na terre mais biso ba janvier lelo ba fati beton tant azolo ba ke tout ça na posta ba tout ba créer ba emploi biso ba janvier to créer des emplois déjà dans le monde de la presse na créer avait dans Sankara de Kuta côté la musique déjà créer c'est bien biso déjà to ba parmi pendant que il faut ba futa biso na éviter stop ça Sonika na biso ou bien nino ba éviter photo lu la on va ti to vendre la Sonika bien o e marana sud comme on dit Sokoda biso sege biso be photo lu Sokoda photo lu biso par rapport ya ndenge na biso ya vina biso Sankara de Kuta photo là on a évité entre ngana na ngwa ozala DG wana bon to wela ngokaka ba faute sali ba tubazali na bo votaka déjà bo moni misala les salama wa vina biso Sankara de Kuta ça tika na déjà quoi mais malgré un qui ancienneté à musala am sto ko PCP poste na mais ngape ko tellement na bunda trop bon na éviter to bunda nan école de Janvier Wata ya ko sakarati et ça le ndenge faut pas que ça mon konzi Janvier Wata Mokonzi pona mona Karim Mokonzi mwana mami yo pele ba kombo na mami déjà et comme na valeur mutune so komika mami nanga te nga c'est pélantant bo sa musala faut bo créer ka biso to créer au senti pene que ba pété sport bo mona na mona Sarato la belle dake écrit ndika au mo beke ba tout bazozo et ça moi bien quoi
napesi mbote na bachinois bana membre bamama autorité batutu oyo bosoutenaka janvier surtout mama Brazil bokomba mama social wasalaka na bacirconstance nyonso na bosenti papa comité Hollande napesi mbote place oza mama Sylvie mo TV nayebi ke bato fo bozalaka wana na bosenti Junior Diazo ya Diazo Junior Diazo babi merci pour la présence sur notre plateau na biso TV penda bosabonner tazara pe plus wana sans oublier Sarah Bolingo bo senti penda ke bureau za au grand télé le bafana ya Junior Diazo na ndenge mabe te ke Janvier wata mokonzi mwana ya ba mama penza yeyo mwana ya Karine mokonzi la baronne madame YouTube o le la pesi ba actualité ça y bona ne pina to ngato fete mobulu ngo mona meke ba sosenge mona na te ngo mona meke lo senge mona na te melelo na ba famille boza assurer ke bano bazo sa misala wana ba ozoma soso na bango bano basala misala na bakoza moi soso na bango. Voilà, j'ai dit un grand merci à l'artiste Android Babi Star du moment Samigra Abba vraiment bambote na yo molandi munene ya Saratola ya Samigra Amba oh bon comprendre pour l'instant moi Sinzambi moi ça solo artiste qui d'accord vraiment merci na yo merci na bino pe bayebo kolanda biso voilà émission na biso mokolo molelo mais janvier oyoki ne bande na na bi na invité ba chinois ba américain ba vanda wana poto solo na yo bayoka yo na ndenge pe na monaki ndeko na biso moko ya mwasi na ngambu ya Yvette abengaki yo na banina na yo après na parti na kosimba pe bato mosusu janvier babengaki yo po oyoka mabunga na yo epande wana ya mwasi esali kona ntangoloki maloba nyonso wana babenga janvier abi janvier vanda na wana ko nda mabeto eza janvier wata mokonzi ngapi nga fubenga nga ifoza na numéro na nga téléphone na ebité so abenga yo na émission janvier vanda na oyo kana na finga bon nga tala pena émission plus ngapi na émission so na vandi pena zo temps concentré na concentra plus ba pour la catégorie tal une émission na ba presse faut tala ba catégorie ko na no beta na no na calcula mingi ba tout na ba génération mo na musala o na tala pena ke oui nga na epina différence eza nga na epina to ba grandeur ndemo loka ba Yvette Kalombo Nathalie Balekechu Nathalie Ler mo na zongi mo mukina kwandi na nazomo na kuna msusu par rapport à Ken Piana msusu na vandi bona mo loka ba Saratola osomo Nathalie penza boye nga na tala kamo ba paramètres nga siko bato baza ba poids mouche na occuper bango te na ça ça même attaque ba na combat box ba ko tele misanga te Janvier na obuna na mutu mo za mukibo ezate ba peser bino wota bina ki ba catégorie faut tala ba paramètres nga za bato baza na ba catégorie assez na otiki la bomba no bazo bota masika baso na bango Janvier wata utobenga Karine Mokonzi mami likolo ya mami wana yango na yoka kipende commencer na lobby yo ozalaki mwana bitendi ya Karine ça dit so Karine ana ba problème lekeli il faut tia yo wana yo banda ko binela ye o banda ko yembela ye bon ils appellent ma bête à Karine Mokonzi la baronne la patrona wana leader na biso nyonso tout nando bi nanga mo te to sala biso nyonso tout zo kiri na ba Yvette Kalombo o boyebi ke camarade ne yepa ndeko bina to nando yebisa bino Yvette peta ko bina to nando yebisa bino ke biso nyonso to zala kana to rabana misala ya Karine muta ko tombola musapazati ngana yibi ti Yvette Kalombo zo ya na palais so yeku to l'air moko dugo ando za mona chance pa ki camarade à Karine pa ba chambre déjà to kabula nga na chambre mo Karine na chambre chambre à Karine po koto ki la le mois passé yandola m so aye so l'exalaire andola mingi na salon so mona pa nga pe chambre na nga po kota no sa no ngeke te o chambre mwana mutako kota kuna te pa déjà to kabula ba chambre mais biso nyo surtout ki bana misala Karine atinda biso nabi ke Yvette so m so mo feti so zangi lamba ola tem so ya papa Karine ba pese mo lamba la tabolo biso so bana misala ande ko tinda biso kanda ndo tinda nga ande pa tinda Yvette tant na lubango to sa biso so nga na bina se ke Yvette pa bina na biso ke biso nyo surtout bana misala ya Karine ti le lobo mona kombo na Yvette Kalombo ebima batu batala e ba mona ye mama Brazil bokomba pona Yvette pona Karine Mokonzi camarade ya Karine Mokonzi yango bimisi masana Yvette Kalombo 5 Karina za la star Yvette Kalombo histoire ngeza anosi bonga boyeba epete na réseaux sociaux ya mabala kutu se panzana na ba kopo ya bande ko sala batu bayebi se beba ya se retrouver bina na kombo ya Karine ye pena babinga pena na benga ke merci Karine talaka moi sa pembe kitoko bonka nde bango mo kumisa ke fia metula mais azanga nyonso a vie aller na sima muninga bon to ba reza nango toujours bon na vie bon on a vu qu'une seule fois il faut profiter na vie merci Yvette Kalombo non profiter na sima camarade nous si beaucoup la boaki ba na quartier moko beaucoup l'ensemble ba félicitations pour ebinde ba profiter rapendo diembeli penda camarade no botika eti voilà Janvier ba le biondo za yi mona musala ya Karine bana te mona musala te mona musala yo bana misala bana biso nyonso bana misala mais yo ozali ko kombola ko lamba makambo to za yi na maboko na yo bon na ndenge mabete bon omoni Karine Mokonzi la baronne apena madame
omoni stretching Karine avanda nango banda lelo ti lobi non namoni chroniqueuse monté journaliste moko na ndenge on a coûté la Karine on a mona ngote pas Karine aki stable au saranateur au senti toi qui na babon na biso bata sécurité bazala pas y a pas non pas Karine so il faut bien appel muta sécurité nenge na luka Karine mokonzi te benga il faut benga ou bien il ça chanter kita na bana losa musala na kitoko na bana kiti pina na simbo na loboko na koto so babite okota te okota c'est so yo boy ti so na boy msu na ko ya pe bona kiti na sima mina mona ngai peti na matina na kiva msu yo bengi so champa bien kita comme te bon zonga na oka bozongiti mais mona musala biso azaki bato lambela biso to lobwa ke P3 bon na biso ya Patricia imta lambela biso bon c'est la biso nda to Karine voyage ki to tikala na Patricia ngam na tikala na parler Patricia na tongo ya ka ifa kombola fa bon ça ko passer les janvier ko passer les Karine aki pina na ba norme on do mona ke tongo lobaka star Karine star biso aki so to koti na kati nda po bimizaka mo pasi kwa nyonso eza na kati so te kucha whisky eza ya vin ezali ya champagne eza kolia nyonso biso kota nyonso o senti pina ke taba ngulu na biso nyonso oyo ya koka to sombaka biso somba ya bandamu ndamu ti loka ba Yvette bona bazwite ba forcer ba koma même sous na grandeur à Karine mais ezana no elia bango temps omoni loko ba forcer to omoni o loko nzamba telo boko ata bato mokili boye bolobi esimbakati ta le to bige poto lelo bato to bige za cimetière ya ba star mais lo Karine azo ozekaka kombo nezo tanga makaka kombo nezaka circuler par-ci par-là senti que mutu nyonso tout Karine Mokonzi motudion surtout Karine Mokonzi Janvier wata tokutana likambo ya mama Charlotte ndeko mwasi wana mona ki abengaki mama Charlotte avandisi wana pona kobanda ko lakisa mama Charlotte oyo azali ya liboso le bino mama Charlotte ki mama Charlotte ayi ko créer chaîne mais po akotisa bato wana kotala ye il fallait nano asala base wana sa ile biso o lelo tozomona na réseaux sociaux nyonso ba lobela bon eza na mabete wana mwana ye lelo Yvette Kalombo na ndenga mabete bino bobe chaîne Yvette ko matatina modèle wana lo soko kombo ya Karine tanga magite msusu ba boni benga ba bakisa mate ko finga kaka Yvette amisa chaîne na kalati chaîne na kala mais le so moni ba boni ba bakisa mi encore plus pour nini a chrétien Karine parce que maman otala pneke kombo ya mwana na yi batu bazoli longo soko mama ye atali ke le pe na baso tali ba pasteur Sony ça ba pasteur so ba chaîne YouTube na bango même ata ba Moïse Mbie au moins avec mutina comme ah t'es bon de na terre ba chaîne YouTube na ngana ebi ke ba tu bandota la ba op ba misusu ba église te ba robeta ba bazota la ndé za ba live na fin du mois après ça cop moi quelque chose ebimi yango wana ego edeka yango ndo mona mama Karine pasali chaîne YouTube na ndenge moko ya bien ça na ndenge ya bizité ayaki etant que jour anniversaire na ye moi on a honoré à sali chaîne na ye cadeau au moins na monaka opesa mama na ye na vie yango wana po YouTube ti okokufa yeba ke mbongo te bando bimaka kaka siko yango na cadeau munene ya opesi mama na yango wana ezana ba cadeau musoko opesa mutu boy lobe kobunga eko sa mais YouTube l'intimité malo eko bunga ka mukolo bunga sa mo dépasse siko ta mo dépasse ba récupérer rapé ta siko ba récupérer siko ta la cadeau munene opesi mama na ta mama sa koline pona intimité ma Charlotte asala suna poto po ba a journée za na va na parler soka zote aka bato balingaka Karine ba fanatique ba chinois ba na membre tant ba zota la mama Charlotte ba vienne ezokotsa le ma Charlotte ko ba nemi suna moi ba ke moi 2000 € est-ce ça mabe moi na pesi mama na makambo est-ce que ça mabe ça ba na ba star le na ko sa yote ba koma ba star tala siko ba na ba héritier loka ba héritiana ba koma ba star so ba biga moi na héritier papa na star o nazo yebisa yo mona meke bana na ba Marco 6 o mona ka bana na ba Didi Stone o mona ka bana ba mise ba koma ba star tango za star il faut la famille génération va profiter yo mona te Karine le moi benga Arma Mokonzi bi Arma te faut le go simba Arma pas makambo malgré les moments négligence mais au senti que tant azui a kabula na famille a kabula pena baninga le lozo mona ke l'équipe nationale biso surtout za béni au mona ke équipe nationale o Karine sala nous natala ki vidéo mo boya kala natala pena ke tant bato bazo ba équipe nationale ngape champion na sama na mona ba Junior Diazo na moni ba Lekechu na moni ba JL na moni ba Cynthia Wado na moni ba Filora o senti que Karine azaki mutema ya kofungwama eza na bato misusu ndele lo ba na YouTube wa mitema mabe on bon bozwate même ata msu ba obi misa ba janvier na bango ba obi ba mbonga YouTube ya liboso kutazwa Yvette Kalombo ya liboso 4700 so 4700 ba be bana na monter na tala niveau babé bana na monter est-ce que monter na monter atilo après $150 aussi plus de 4700 mais siko muto bo bandi na musala na ibandele o senti na ki boboa ki graine c'est sokola au $150 est-ce que c'est là non ah c'est pas noté ya on a ibisa batu
eza na ba mitema ba Karine baza pena mitema moko ya malamu lelo biso ba janvier go toza stable malgré ba benganga na lali ya lobi na lali kuna ngai eza vina nga na ndenga mabete omoni ngai nde na futelelaka na leki même ata ba Yvette Kalombo na ndenga mabete MC yenda ku ya zui MC eza $300 te parce que ngai si connaît ça ka batu na futaka $15 na hôtel par jour beton na moza combien $450 MC ya futelaka ndako MC ya 200 MC bandaka 200 au pesa ka garantie pas garantie balinga suba ebelete ba papa papa comment ka pesa nga 3 mois pesa nga 5 mois ou bien 4 mois ba l'excès souté des ara 10 mois za la souté osomona nga za stable par rapport ya kombo ya Karine ali la ngo pinda kitoko yondo zomona ke lelo batu ba comprendre ke liboso ndo ba ke janva le ka pona ko finga batu te nga na dressa ande batu mo musala o bino bande ko boya pona ndo sa pa Karine bobo isape batu na boko mo so lelo ti lobo mote ke bo pesinga valeur voilà na mo pinda ke lobo pesinga valeur ya musala na école de janvier ebimi mutu nyonso tu o yebi ke o sala kombo bi ke kombo na eza na poids luka mutu no eza bien mais ba ya rafuta ka dim nezanga janvier na maloba na yo na zako lando bien eza ne lomo na kanga ki wana Maman Charlotte a fondé la chaîne, oui, de Boïté. Mais pour la nini, Maman Charlotte a fondé la chaîne Kalaté. Elle a fondé la chaîne Garatango, à saler monsieur Oyo, et Indisi YouTube, Lilo, Oyo, Batbazolo, Belayamo. Bon, ils appellent ma bêtise. Ils appellent ma bêtise. Les Kamzana Tanango. Au moins, ils ont janvier le M. Dans la chaîne YouTube. Au moins, Karine Mokonzi Lelo, M. Tout n'a pas tressé, Belenga, n'a pas glodi d'Yasuka. Au moins Karine Tazana qui chasse Azala na chaîne YouTube. Au moins, succès nion surtout bande ko sala wana Azala na chaîne YouTube. Oso bande ko lia bande ko bénéficier makasi zaki glodi ya suka na trisi mbeleng. Ezana batu biso za novanda ba benga Karine. Allo Karine ozana makambu soko fungoli chaîne YouTube na bité. Ya na tana on a ko fungola pe chaîne YouTube. M susu eko évoluer ndenge motina oya ba glodi ya suka. M supe ko yo kitsanga makambu. Lokwa tozo ke na bango bien kaka tokeni. Mukolo tan ngongeke beta. Non fungola neti ma Charlotte MC yiba ne pipa maramboti ayo kuta na ba circonstances mo le même jour wana afungoli chaîne et c'est ça mabe c'est que zayi na ta bata dikamnyo ça na ngonga na mais pour ni temps afungola chaîne il fallait atika na no chaîne vivre na après beta histoire ya finesse pour ko beta pour nyonso est cause ya témoignage témoignage ya ma Charlotte ça ba témoignage mo bu ya mabete ça ba témoignage alobaki jour ya anniversaire mon mutu tanga bota mara akoma naissance akoma mutasika izala ki jour ya naissance na ye abande ko fêter ande ko sepela mbotama na ye ndi le lopi biso to sepela mbotama na yesu to cha Noël mais to yebite so ezaka solo oka Noël o mona bana ni Kenya so mona on que Noël ce que jour mbotama ya mama et senge ka ezabon yango honoraki asepela ki abimisa ba vérité za katina chaîne ebimi yango na bato bazo confirmer par rapport ya beste mama ebi makamba beste mama abelti na masolo o ya vina ye omoni mutu nyoso ta ko exposer vina ye ya désordre bongo te en plus makambo ayebi ke retour na ngoko ya akosala makamba bote tant que mama mukolo tant mutu azolo ba ke déjà alongola ba 17e oso momo na mbeka ayebi ke a étalé déjà ayebi o ya zolo ba ezate ke lo mo avandi a créer ana tina a créer pas mo so bien créer base réputation na emo d'abord yebi au monde ba base musuto ba base o ko créer même ata carré place na yebi ke to créer ya ba base mais ako linga mama bonga créer base ya buzo ba bongo te pour e ya okite la peka na ye c'est que ayebi ke makambu mama msa bete la tabité talanga bu na sala bu na vinanga tanga bisi habitant okolo bonga bisi na matike mama na loba biki te zema kamba solo bakose la conscience mutu makambuté en plus maman na serviteur de Dieu akovanda ta bando kosa biso ka longola ka 17e ye moko retomber nango ye mo ayibike o ekoyela e po atele mara assemblée la rabatu ate ya rapé batu ozomoneza makambo abimisa ke ezaba penda profond et à vie na o batu na bolandaki c'est normal on a raison le lot monde na batu tous les lots qui na ba église ba pasteur Moïse Mbia o senti mutu azo témoigner vie na e ele kapé na ba TV liboso to ndo ba ku na YouTube te to ndo bona so monika pasteur to meka chaîne moko o ya église ya pasteur Coutinho ozo mona pinaki azo te ya batu bazo sala ba nini o yebo to mona ku batu batumba na ba Coran na ba église o te Coran o ezala ki bo azo lo ba vérité ya vie na ye botika mama zaki libre ya kotsa témoignage ya vie ne aime ça soit temps ça témoignage na l'église te ozo mon aime sous témoignage na abomba ngo lelo abimission ba yebi o senti pineke akomi lelo libre abimission o ezaki kati na ye bo condamner maman par rapport quoi bolo ba base par rapport quoi boze la biso na bino bata ba base to yebani to ça ba base na biso nde to sala buzo bana biso linge bandese bandi ndezalaka yango wana nezalaka yango wana komona ndeko wana yo azolobaki ofungolisa école na yo bato nyonso bakomoloba lelo eza école na yo mais école na yo apparemment ezobebisa bato
tala mwana wana ndenge avandi akofinga mama Charlotte tezobebisa bato te en plus ezobomisa bato yoka nazobisa ezobebisa bato te ezobomisa nde bato po emsu tala no mwana wana emsu avandi azofinga mama mokolo avandi na emsu soki emsu eloko azofingela mama emsu eza pasi souffrance so yoka ye moko na bota omona meke emsu basente po abala te omona ke basente emsu pe kulunaire emsu boitel penake classe ya malonga ezate ba parents so bika difficulté za mboka awo bat bazo tanga me bazo misala te suka afandi bina tali bina ke oui malamu ba sentaka nga malamu loka na yebi olobana nga kokosela bat makambo ayo fandi ana azela mo code ni mo 50 ya 20 plus me ba oteka epeka bon toteka bat na YouTube na yebi ke plus mo ba oteka epeka bo plus ba panzana po moni lisanga basi na basi esimba apenza te ba ko banda na première deuxième au mona jalousie parce que mwana wana soka yebika propriété ayebika kaza kitoko nde na yebeli vete tanga omona ke mwana nazo ba marché po ya zo na été po yepe na fia libabe asikisa ba libabe nyonso tala mtata mona ba mission nyonso to ya na yebiso ba robino ba ve na biso ya voisin ya uli mushini voisin ya uli mushini mubali na it osusu ana bovan mubali na it pen victoire mubali na batutu ba yebi siko tala siko grandeur etamboli nanu ya madame na yo azobenga mami lelo tala no etamboli osusu na ba pumba ba benji ba jidoka na ba play ya poto o batambola akoko kanga mobali boite mais un soir vandi nga bala des fois vandi pena na tefo des fois wana est-ce que ti lelo ata moko vanda na libala na te pour des a sociali m susu ba sociali mabe ya liboso ye conseil ya mi balolinga ezonga te ezalo ka bana msuba vanda ko linga te ke msuna da kuba sente ko première fois ba ba te ba bite erreur to vanda mais c'est comme des fois te faut que on est erreur te yesu kaza na erreur alibela déjà ndenga zana akotika la ka bonga bala supete omoni fois lo ba rolata suka nango yango na ya mibale ye pene fa luka pendo omoni pena ke fa matana ba matadi kibala penzako akeluka ba mama wana soka moni ke ba mama nezo simba te emsu na kibonzoto na emsu zo simba te gambele zali zandu ba pavillon 5 eza ba pavillon les pavillon 5 na tiko ba bijou ba pavillon ba mama bateka ba biloko wana ya ba nini ya ba bokoko wana emsu soko ya tongola mama pa kikibo mwasi ezo simba te po comme mibali bazo kanga mate talaka manike de John mobali kuta zo kanga siko bongo siko yoso ba ke fia kitoko fia oboa kama fia métis ubi kazo ki sa ba métis sodia ilo ke sala nga passe na tali penza bo ponga linga basa pembe makasi mobi ke basa pembe batula rapete ba kotsa ngungi na ndaku te mais yesa kotsa bangungi siko tala siko mo sa bongo ya pembe zo kotsa bangungi na ndaku akotsa bangungi po eso simba te azokotsa bangungi na ndaku mwasi ya pembe métis ya libabe na benga na métis ya libabe yo kasambusa ba métis ya ba métis na sabino il faut bon marcher tala mutaso ki sabino soni eza Yvette Kalombo il faut bon marcher ngamo na opesa bino jour il faut bon marcher bon ndeke te biso to bike biso ba métis to zwaka pourquoi yo zo zwate c'est que ça va faut passer les marches babandi pena loka ya za mona lingwa babandi pena na lingwa na tiga central po ba métis lingwa na o ba bimaka ba matabata no bavanda mingi balingwa la bavanda mingi babova bavanda babo marché o ba luka ba vi po pa ndo sa vi wana mais simba pete so bo tali pena bo bite bo marché bo bandika kota veni na bango bo bando marché bo fa ko bo banda kutu liboso lo pona bango bon ya bien papier bo bite ser na biso Yvette Kalombo to ebi oza métis biso pe ba métis mais ozo sambwisa biso crédibilité ya ba métis to ebi kende za tozo ka soni penza o sakanate to marché pour emsu marche na biso nzamba oyo kata kolela na biso omona mneke makambo ya fungama vraiment omona ke makambo ya fungama ndeko mosona azalaka na Chine na chinoise nani de wana ya mwasi what ona zofinga bino elongiana pina na Chine toko zelenga modele wana biso na la Chine batu to mona wana ba senta bango te biso batu neso na la Chine batu ba senta bango bazate zela teke maleba Angelica za na Chine te bomba ka ba chinois bomba ki ba mécène bomba yaka ya ki loka ba ya uli mushele to ba mama mbwasi bokomba ndepe ba ya Miriam ba ya bomba yaka loka ba mécène to bwaka ka bango ba kabela ka biso ba yeba na mais lelo to komina bango sa musala ndemo eza soni omoni sikonga na comprendre pour ani copie ya bombe bakomo okangela ngo kopa na biso kopa bombe bakomo cop na biso to yebi ando utangola ateka bombe yaza muta matière osoma siko cop wana na biso cop wana na Kinshasa général Kasonga zo kangela makasi siko atali pena za na cop mso ya kosala te yango monique ya rejoindre biso to sengeka bienvenue au monde na biso ya buzoba il faut apika pepende pona ba âge na yo wana pour yaza jana ba 52 ans âge à ménopause déjà et c'est commis âge à ménopause c'est comme il faut vendre penda l'aise
allez sa bana na o abota tata pas abota mibali abota na so 5 mibali zolan aboti na bana na ba tata soki 5 parce que moi on écoute ya mukolo ya jeune fille wana na ebike M support Hollande ka exemple maman pour tous ces pays ici bataka maman déjà bososko moi na aussi comme retour à bon accepter kaka pour pesi ban éducation ya mabe bon mon ameke o ara na tata na e o kuna na tata na etala di wana origine de maman Charlotte nga lobi ke soki vi car na zo vivre za ya ye kasi yango wana pe memi vi yango M support yango Hollande pe bana bile mikolo buzaka la tous ces pays ici bat ekolanda ngo pe ekolanda ngo pe merci Chambi Wata c'est que moi na nazaka musisa na bi mwana o wana zo finga ti aza musisa na biso te omoni awa Angelica de la chaki basé yebe basé tay c'est que aza musisa te biso le kit national bato te musisa na tika lo yeba ngana yeba chinois nyonso yebe za na epsi bino kana expliquer bino yendenge azaleli leo na Congo tona ba difficulté ya misala osoma tem sufia na em suna za na apaka juma osoma na talika ke paka juma obi ke bato ba na paka juma ba boloba so ba meli ba gene na bango parce que pas au talier bien au mona ka gonzia bela gene tala fils quoi modèle a bon plante ça bien te t-shirt ya bien te poto ebi ke ba fiso ngaleka na YouTube fo boaka mo po tala ke wana mo keso te mo nde to mona o mo soma nyufi ya bien mais na o mona ka ndi na o mona tableau na o mona ka tableau. Est-ce que janvier qu'on pona ko bunda bitumba fo ko luka bato mususu ko bunda bien ko bunda bitumba rwanda bitumba bo bunda o na moni ndeko na yo ya mwasi abeni déjà mona wana ache wana tout le monde déjà écrit indica baza associé bango nyonso to ba celle contre tous omoni mutu asimbi drapeau bato tout bazaka toujours simane parce que ça na bato bolinga ba combattre ba zo drapeau mais ba okomate parce que faut bo sangana belé mais boze belé mais mutu na zo beta bino kaka banda bo banda ko sangana yebi be créer bima combien na ba do tengelo les Kardashian kufa les Kardashian ko to ba yaka penda ke biso tank équipe nationale les Kardashian et kufa les moto yo vanda ba magali kongo pe ba salaka mo iloko na bango et kufa si ta capacité ngamona ke alonga bité na sana kirita garda band na be kiri na biso eyaka mesuka na ngosala nini ipanzana na nga muto asimba ka beni les ara e mo kari si les lois simbika bendeli na otelaki émission ya mani ya manike na tele émission manike ya manya plutôt te natala penza yete natala émission na Yvette natala bango te na yo kaka ngatala bango te ngana ko swata natala bango ngaba omoni bango nde bazana bango nde batalanga ngala ko tala bango te yo mona te Yvette ala nanga filminga ngasko na ko sele ko bongo te atana so Yvette tata moni eboy na filmer te parce na filmer na PC makam parce que bango bazape na ba fanatique na nga numéro 00 ya YouTube ozomona tonga na sa succès Yvette avant na ndo talanga karino fula mwana makasi ko le kabiso net que tu malika kopo na iba ete M sutia betaka lisoya le be Kardashian bani na tikala omona na nga yete yeba M suko ya na ye muta ya na ye na betaka lisolo o eza Josepha Chako obi ya ne poani ya bota na Bercy obi ya bota na Bercy par rapport à quoi abeta na Bercy ya ndo le ba ye ba histoire ye penda bota na Bercy bota na Bercy api ton Bercy sala test na ezo bazuye pas Félix voisin quoi parce que Bercy tellement mais la bangi trop osomona mani apé mo meli bangi trop pas yaki moi ça ba Bercy a un problème te wa frère na to sola bien mais yaki kamela te osom cop ne yelinga bangi makasi OK voilà osomona mani apa mela bangi makasi pa mo kana na yuro na be sabino kombo bando benge mani yango manzoli nzonzo kombo na yango wana moni kombo na MC obenga ke Malika mutapesa kombo ya Malika neza fifisiwa to ba les Kardashian ba pesa na ba kombo o nga Chloé o ani kombo wana ezara ya yete ba pesa par rapport to ba budika Bercy bomi mutu ozomona tango Bercy boma mutu mbala mo batali ba tellement to ki ba guerre côté équipe nationale côté les Kardashian te abota pe na fimo ba ya senta boy pourtant Bercy botini après Bercy bala moi sina ya tena ndako bavanda na yeba senta kaka avanda na moi te na natali moi je fasse habiter na petit na moi ndo simbila ba sac osomona na petit na moi ndo se ba bota pe na Bercy location ozo kebo koto kuna Karina zo appuyer Bercy pe banini to bimisele kaka moi sina wana o senta na nganda banki osomona pa Bercy pena sentere na nganda banki pa Bercy moi esanga bijanvi nalala na fia na mbala moko kaka ipaseka siko paseka mwa pina kauka nganda bangi place bakuta na penda bien wa tanga sisi kuna basi ba oyembela ya kibobo tellement ba plia makasi Bercy linga mini na kauka utuna biso wana ipaseka tanga ba yokutana kutana pa petit mope bangi ke tamboli na sakuiti wana deuxième côté là yondo mona ke Bercy ça la bo 100 mètres ça beta ata lisolo mona Bercy nde baninga babeta abeta te po yoro abeta obiti na beta te wa Bercy penda ko amona penda ka salaire malgré ça ka amona makila na ye asala penda mama na erreur
poinine tala kaka mama bamani akufa bersa yete papa maman bukila kufi bersa yete biso tozana matanga biso tozana matanga na kuna na se place militaire rapide au sentir ndeke maya mbule kota pour ba mère pe asona mo ba mama pe so akufi bongo ya passe na motema bona sens nige atala ke moi nazo sa cop mo babi ke au sentir babi c'est retrouvé moi $50 moi $10 siko ya roti ke la mama te siko mama zo vanda kuna penza na babanda lo mo penza ke ba place au militaire so mbule beti mama wala la pongite siko mo no so mo ba oka so mbule beti mutaka mitanga mina au sentir bien ke mutu na biso ke kiti nde siko sovara et comme le ponche bu cheka kiti bu makolo mbetu kutu bo cheka abu siko mama zo ta souci yango de bomam ta mère ya mama ya bela te abela penza te mama kufa briske yemo ayibi ke mama kufa briske zande ba souci ba mama nya pe ba parmi ya msusu ba mama ba kufa ba contribuer pour nous aider mama te ozo moi $10 ozo sala pa ken mani mais yo so ozo yango ka bangi ya gene siko mama pe ozusu mwana po tikela ngo mama ke negoteka bo zonga bo pa laisser la ro mwana entre temps yo pe moi ya pasi ozo mona ona webisa batu bamani na kopo ngana iba ete bango bazwa ende ya kuswa bongo ozomona en plus tant obeta lisula le Kardashian bisunga za le Kardashian ngati na longwa le Kardashian mutu na tika na le Kardashian Magali Congo pa Magali Congo pa na misu nanga tiba obenga ependa ke guerre afi lora koto na Trisel kababité bon ça va mutu mo beto sana koto na yoka na afi lora te Magali allo il est là to kutana na bango pela kuna na 24 bon c'est sa grâce te mon vidéo il faut cracher les Karine boye on a tout télé glow langi Josepha Chako wana ko tulisola mani za te Christelle Kabeya nga janvier mo panza bon c'est cette vidéo wana premier pena bando monele partout taka na pala kari bando kate bakofu yeza loka mona ntuka voilà gaz ni partout bando moni bokuna yaka jumu subo leka Josepha Chako lisolo na beta grâce pardon na beta ali solo fo batu bayi yaka grâce temu ayiba na lunette ya leka Josepha Chako tellement linette ça n'est pas qui to lisolo na bo sala ngote je sais pas ça qu'on a giflé bambata grâce à iba linette tellement linette ya kitoko so linette mo ya griffe mais grâce te mo iba na linette et le que kamusanga yango wana mais le penda nzamba za grâce bon donc Karina ozwa na ba komo bengi ba obi le pa kompi na ikiri na e akompi na ba travailleur na e ba boma mwinda ba nani ba lora chouchou bébé ngai ozu ba o banani ba zulu nani malika ozu ba pd ana ya salité moura bon avec honneur ya via bon malé mbolo ko komi o gérer honneur na nani na gastembo ti lolo pa komi o gérer ba yo to ni manya zulu po ai yo so monisa aloka chakazu yo so talika manya mais so tala ina ka bien pour omoni baminda oboche o yana batunesa bana poto boya ka bomona pe batango pele voilà pomona ka biso de fa nani régler lenga na kuna ba régler lenga sukoto kuna régler ya ziksanga mo mkebi misanga mo tentira bien mais que so kutena mutu wana boye emsu na oyebisa o bani mbango yana batu misusu ya mibali misusu ya poto batikala ko bimana ba filo ka ba boma munda tilo ka ba fifeti mayamba po ani amona keka ya mibenga bébé Gucci mais que tanga ya boye a dégoûté mbamo taka bafanda ba 2 minutes ça va c'est bon obenga pendant que moni na ba vidéo bika make up eleke beli l'air mo moni ko lamuka ya mwasi faut que la bonne la mukela voilà faut que ça la bête la réalité hein na yebiso bi ba kwiti oyo na okosa yo te ilali sabana mibani na basi musu o satanda na ngote ça loka ba fi musu tozomona loka ba boma mwinda batu tutaka ba lo ba fo ba boma mwinda parce que lamuka na tongo ndiko bena so pelisi mo tebna ke moi singa bimene yo emsusu na ebite soko ozo ata tan to oli ata tom so potongo ka tom se jazi o comprendre ba mo bia ensemble moi j'ai vraiment il y a pas si mais oui que il fait ça comme une palais ozomona ba palais makasi azo filmer. Félicitations. Naïbse bango ke na opesa bango devoir à domicile. Au moins temps na bande ko luba engolo bateke na so finga ba ser nanga. Na ningete bambongo emsu bozoka na ba YouTube kabila ba pasha na bino. Ozomo ba pasha. Pa bango ndi bazana ba linga mi ba. Pasha c'est-à-dire quoi? Oh ba jeune garçon ba linga ba jeune garçon ba boa kama. O bazana ba tatou. Bango siko ba bimana bango ba nini so bazana bongo na ba sali la bomba dépense. Mais entre temps ozozwa soin ya nzoto na ote ya vie na yote. Yone na ndeko lubela bako ba ser na biso ba changer au moins lelo na opese félicitations pour nini place ba ndeko vanda ezaki dignité au vanda bon talaka yo ozana mwana mobali jeune garçon ana plus de ba 20 et quelques ozana ba oya mwasi siko yo mama
olali na katikati o mobali alali bo o alali yobika ba mobika butu eza butu okotsa peli putu tse bo mobali alamuki asutuki pe bamoni mutakala mama eza ba malédiction siko ozozwa mbongo yanda ndo yebisa bango ba place obonde kovanda eza bien te mais bo se retrouver MSO mo benye na moi si c'est ye okoluka tanda ku monter moi 250 le lokondo ozwi yo lingika banda ku bapemena bakala musoki mbule beti yo voisin na kala moi ekoti bozozwa pongia kolala te abiso zana bana studio nazo yebiso lutu wana fourchette wana réchaud wana biloko nyonso ndaku na bino bat na botala na te eza bien yondo mona ke mupepa bien ozwango te yondo zo mona ke tentire na bango na esaki na bi soki ya cheka kabo ya cheka na yebi soki itu bat bagangi wo bilo baba wo oya ba supporter bagangi tambo so simba ba mo fanda pe place mo mo de lo na studio mo sorti na sorti ma fraîcheur o senti ke mo kolombo ngoli ambongo na ngi penali yango penana ba condition bien bongo bien na loté ya bana ndo finga ba onte lelo pinda ba félicitations na oki pinda ke boyo kelinga na oki na moko ye loko zwinda ku c'est bien siko na yo kota na moko aza conscient l'orachou les chèques na bango nyonso ye pinda inconscient ami ye ba te place nyake ye ba benga ke lokata bana saki ya ka ba grâce te moninga zalaki bongo na yo les oiseaux de même plumage siko grâce te mo MSO sur le lot moi stabilité ko tiponi ne bika azwa déjà te azo moi peine victoire na ye pona bika iwana esila nango po ba linga ba gâteau chantilly loka ba kaen mais na bika esila loka ya linga siko peine victoire peine victoire grâce mo ba na peine victoire weza ba panzo oh mo ba la grâce peine victoire boya za gâteau chantilly weza zuwa te to yebi ba gâteau te randa mabete to yebi ba gâteau kasi ne ba mwana mbanda sala akosala te natangelo gâteau au grâce mando bimana mukala fabrication nani kuni nani komoni nani kuti kimanga nani auto ya Chypre bomba na lotikile ba voiture so akeba nini so akeba États-Unis na ya kanani kunzalo soki kunzalo so kunzalo mobala grâce te moyona mobala grâce o bomba lingami bala bongo moi tatou moi nini moi siko tala siko papa na biso na aneka normal ane grave te aneka normal ya bon tonton mais aza peine victoire adani peine victoire c'est to bakaka azani kaka wana zala kaka mais koto yo grâce à maman peine victoire ne so ka peine victoire bité na Congo a peine victoire batali yango ngana zo sela ba makasi ba o omoni bato bakangisaka batala ba catégorie batala na ba poids omoni internet magali kongola lela batala video magali ngai o eza janvier wata na janvier mokonzi batala ba grande batala ba capacité omoni te tongo ndotu na ba mwa nationalité nga calcula ba poids lourd monter même matin à bord sur bon de bataille ah pour janvier ndeni bon mais il faut ça la botala no bakanga mon ba bakangisa batala ba ponete nga alors que soit convocation to ilanga a routine pe batu bakangisa nga to biti na poani nga na général kaso omoni corpo za corpo buzuba omoni mutu azo ya ofunda biso na internet so bige tenga ba finga nga na internet yebi se apesa ta kombo na yemo beta pe kana YouTube tant ba mona musala ye pa sala to sala musala moko soko omoni ba finga sali ye pa si yango nde omoni ke ye pa zongisi yesko yo kangisa biso poani batu bakangisa batu na YouTube nga mona baba mayo faible luka boyebi koloba tout si na buzuba na biso bino boloba biso biso yo sozo bimisa ba vérité ezo tuka ba vérité za bien on peut pas bimisa ba lokuta OMC zo bebisa mitema ya batu bovandika na tene MSO fana na mutu teneti mutu loka to tena loka mutu loka malika MSO Karine tiaki nda poto bomba li batikalo mona na pete MSO mona pe Karine kana musika ko solo la basolo la te ozu lo rashu ndenge moko ozo mona ozwi nani susu onani mura ndenge moko batikalo ozo ata nkuta na Karine te MSA na poto ko solo bo Karine ebine bango te ebika ke bonatala ka YouTube mo ba ko lo babulu mais bazo ata on finga Karine ko détailler via Karine siko biso batu to vani na ba mura na ebi bango na vani na malika na vani na lorashu na vani na nani na grâce temo na vani na fivette et boma mwinde pour na okutaka te ko mone pa mate faut tiaka e boma mwinde référence ne batu ba ebi ozomona na vandi na bango wana o batu tu ba yebi kwanga maka mna lubaka po na vana na bango ezoloka mwana na lelo MSO azofinga bato ti mompono kuna o azofinga bato MSO yebile mutu te ngolo bakaka ba ofandi seka bilo babo ekende na bobo ba kochote nga siko mutu akoche nga zate pona yebi grâce te mamela tembo na yebi kamela cigarette mutu akosanga zate na yebi ke malika mela bangi amela rankoi mutu akosante na yebi ke malika tokela na yebi ke fivette amela rapé koi osomona na yebi ke mura kutu ye kutu makasi na tiro moni mutu saza pede parce que monika ke po ba tiro ba bia brune ça ba bia mo tellement makambo de ki trop donc il faut milango kapwa talaka yo mo mobali basali yo mobali mais ba bimana na sima
siko po moni ba stress so eleki toi po bika ba kamon ba sala on ba kuiti pe der mongo ta melani ka ba tibo ta sa langwe so ka ba tandie ka kuna ayo ka ne kutelo ko monte ka na sa kuiti parce que na yebi bango bien yebi bango de A à Z yebi bango de A à Z to fa na bango ba mo pe so ba tuni makamba ba sa mneke j'avais to yebi bozala na te pas so ba archive bon la semaine que photo bon la semaine que vidéo ya grâce de mon âge janvier yango photo ya grâce de mon âge janvier eza bon la semaine que oh ya malika na nani ya yena lorashu ya yena fivette pour to ça na ba archive parce que moi na oh ya vanda ki wana so botel ata na archive amututé em so akuto ya mututé ya on eza batu musuto botel la biso na YouTube ya na batu musuto ba vandi pena bo bandi abandika bo bozapi bo bité webi batu to poza na bango te bolo bozapi bango pe eza bien parce que tant bozo tala bango bo pesa bango ya omona loka ki batu bo beteli maboko nzo kande ozo kosa su batapoto mo batapoto na zo biso mo makambo to loba parce que tala ka ba commentaire so bandeli kamode fato faka ko ndenge ba ozo na commentaire émission moko le ka ko lobaka boiti mo te ke boko sara na bi bazwaka temps bazwaka temps la biso vraiment et comment le quoi classe pena ba vandi pena ba tamna sarato la lobe nini te sarato te makamba nani kuno lobebo te sarato comment changer te se ko kosaki bango ba rabo on de temps ozolo ba na YouTube ba makamni ozolo ba yonzo mona ba te bele ba so kanga ba na YouTube ba ebolo ba te yonde ba kanga Yvette mayam ba kanga ki pamba na edi so mutu tala muta sambwa nga banana banda carrière na ko so tino ba kanga te ba kanga yo te convocation yani mais non ba tikolo kanga te bo kanga no ne bi technique nebi technique ya ko tali ça na ba hotel ça ba technique et ya ba tebele ba ko to sko ba no ba mi bomba makasi école bazala ka bongo na bomba technique nanga na technique nanga yo mona ya pe na ba kanga ke ka loko aboye tsambi ba ko so bona ndeni tsambi nanga ya pasi ayeba oloba te toni te ba misusu kopo za kopo na bango ti ba kopo ba ko tona ba sentiment tala ka zani danseuse na yeba te yeme ko misa danseuse na te ya kofi na tikola mona na clip moko te ngana mona na ngai tuloba emsu batu ba mona ngana mona na ngona clip atana ba concert na tikala na ngona to no ba so tali pe quoi ta so avande so batune danseuse no tengila so ta 3 4 emsu komba fivete emsu emsu la ibioti mais emsu mona otengilo ba nono ba diama malgré emsu ba fundi a otengilo emsu su ba Sandrali na ba beauté a otengilo ba bibi secret a oteng a otikala otanga ta kombo ya fivete te parce que yemu ta ya na eza geli na kopatala na niveau souffrance so bando souffrir na lemba ndaka ya vanda te ngamo na ebiso na okosa makomo fivete yebi na camarade ya nani ya gel mobu nani azape journaliste ana lemba o senti que fivete ki na place au vanda te lelo awa lobby awa bani parpiller kopo sati ki danser pe susu ezala batina taiwana lokwa ntsoko wana obina suwa na orchestre ni ba ozwa ba orchestre lo ba komona no bazamwa na bataille mo ya bongo yesko déjà talaka muta loka ntsoko déjà donc oleka sute skota sko kop ni na osala po ya to ba kindumba kutu ba ozwa te pa kindumbe ta ekina na beauté na propriété yo propreté mo mona mneke oui na matata no yokutu nga mataka tono ebuka na il faut ka catch sko na ville kuna penda il faut vraiment na talent okota wa robe moi nini sko yesimba te on est la talaka calculabilité. Merci Janvier na esaki bino na ozwa Janvier kaka po toyeba po tanga ba benga ki ba chinois Janvier za mo lebele ba chinois sali ya zala ki wana ba benga ki pe ya kovana na ko yambela bino pe la patron na ngai mama Saratola yipe ba benga ki vana wana to ko yeba elo nini mwana wana ya mwasa ko benga bango nga mke abengi bango mke abengi bango Janvier merci pour na passage na yo na plateau na biso to komi vraiment na suka mais pour tous ceux qui sangana yo eloko nini okolobela mwana wana ndeko wana ya mwasi par rapport ya nyonso oyo ya kosala na ndeko na biso ya mobali mo yo mwana na mwasi oyo wana za kote Yvette na biso ke totala lomba catégorie ngapa na epenza wana muta génération na ngati ape muta poa na ngati na ndama bete yo traiter kana bato bazotala ye andosila na kana bato bazotala ye bo traiter kana ye na ba commentaire bo traiter ngapenza ye tana ngati ngata na ngeza Yvette ubona te filmanga est-ce que ina kozo atana yake filmi mwana ata bakute nene otire pa oti na puta ya moni mwana na o afinga ki emsunde oleke emso yebi na yete oleke parce que nga siko patron na mami na ye ayebinga akipanga so aleki na be mission kaka kombulanga boto se mission mona malika o nga balobi o nga demona o c'est normal demona la kati nanga pour moni demona ki kati nanga mama Charlotte a constaté yango affecta ye e affecta ye penza pa mutabanda kotinda nga batutu bayebi ya Myriam ya na biso nyonso ya basta nde pas affecté bango c'est normal
yango ne tango bolongwa su wana démon na ko circuler po ya Myriam aza base ya ba ennemi ya Karine nyonso yo moso bebani kana Karine ya choma maboko achoma maboko ya zo lokwa pina kende masha loto ba démon wana aza kutala démon wana aza kutala wana pina batutu bayebi ba yelu musheko da mboka bayebi babenga biso ba pesa biso ba conseil babi pourquoi kaka moto na ngabiya wi musheko da mboka yo Xavier maman Brazil beaucoup maman sociale na bosente my love na liman na peso moto place ça bayebi ke mutande kotinda biso ya wana aza kutala ile bani nakolo bela mora parce qu'il a mis chom dans samsa comme maman Charlotte net mora zate bon ko sambusa comme maman Charlotte c'est trop dire toi na bonani base tout tikala na ngo msusu actualité to tondo luka actualité ya rolia actualité bina tonde ko luka ya rolia yango wana sikotaka maman Charlotte ele biso actualité siko ba mo wande bazana so botuni mira babi mura à part Karine to longoli Karine à part bon ya osa analyse moko ya yo mokubu mso otala mate siko bat ba otala ka paso finga maman Charlotte a finga Karine botika ba balia maman Charlotte za serviteur de Dieu akolinga te ke bana wana ba PD ba souffrir pa ozo sumbongo wa pia kopesa te ya PD on arrive sur rango te mura PD mura penda PD ngana mona ba sena ba mura ngana betila ba masuru ngana mona na sena mura avanda pa kuvua na victoire masa mo boki so kovo d'or so bazo vanda pa na ngana vanda pena to se émission na kovo papa vesinzo kandi garçon ma bengi bomba benga bonka ba gâteau bani azo benga e ngape ka no côté ngape na biti ngape no landela ka ba tout aussi sur sa émission ngape na biti na oseka makana kitwa na munaka muka kitsa zunga ba bengi te bébé boy bonga kuna kase muka ndazo benga msu mwasi bien poto finga muka déjà pédé na bi bona landela na mutu na yebila to vanda papa na muka bengi mo kidi kovo yekano non parce qu'on a télémi na hotala bango babimi siko libana na sika ndona to gâteau na ngana yipsa ka j'avais kindi mbuye j'avais kindi pour kuta pour j'avais so moni sa pour péter bani bodo ngapi na bani to vandi pika mo kene na moni pa ko ya papa na mo ko kotimba mo pobe nga paul abisa nga j'avais kindi ba mo ko kapete yebika grande j'avais ndé na mo ndola ta j'avais ngana beta ma tour mo bon tout le monde ni ka lobi bon c'est bon ngapi to kene so to bana mo to ke ma déplacement to ka ma porte to bimi pa place on est vraiment couloir kuna na souke za la place mo ba junior da ba ndeko sala ba émission na bango bani ba selo quand ba kibu nga sikuna selo kana kibu parce que munga sikwa quitter déjà na si akezo yesko boule na ye déjà nde ko va yebisa ki ye bon boule esko nga déjà sina ki pas moi temps nzoni nga pe na sino moi temps mo ton lokana o kitabu na terminer escalier moi 5 minutes mo pona benda moi temps akeli ba koti kuna mona meke kela epeso ko va yekuna afunguli porte ne preche ko tanzo esko munga tanga bingite j'avais ça qui est déjà moi ka l'état ba obi makaba o mataka ni escalier na garçon kapena non comme munga na kitsa mutu na sebena na ta na kop ni basala kande yango o sabisa garçon na zo kangiri ko ça ozuka na te na ke munga pina chabi na mutu ngabi nzambe ngalo ba makamba avec des preuves on a mona so na kosi lo rachute mon abetela lo rachute tous ensemble na bi lo rachute obite ke munga rapide aisinga bo yebite ka rapide abito yeba zo kiselio abando détaillé pinda tan taba bebana na mania biso ndo fana ba mania mura yesima biso to kanga ba ona ba mania ba bebana ki o senti ke mania pe mso fana sanga abe moni mura asala ba vantsika na pa ba te pa yebike nga azaki mutu na tondo tamo so mais ki niveau na fingeli pe ba ki pedi na avec des preuves poza pedi toko sa ba tuti voilà merci nani ni kiwa na tangiti parce que yepe on dirait zoloba mazoloba te Carmen Odia dossier na ye alinga ko Chine omoni te akota ndini biso kuna ba lesbienne ba la raté biso kuna ba lesbienne ba raté Carmen Odia comme so lesbienne azara lesbienne ba na ka bobo ebité lesbienne tona sa batu lesbienne o azwa zemi c'est Carmel Paul félicitations ta lesbienne qui soit zemi na ok bisika Nicolo Carmel soko bloqué nga communicateur msusu oye na internet to yebino fando zikiti no fando kibisa janvité nga Carmel na yebi Carmel ya lelo to na expliquera yepa yebi omoni emso lubaka na baolo batika lubaka na yebi muta de vierge masana nga Eric Lowayo natanga na komuni en Afrique en limité pas biso na to tanga na limité en plus ça petit mo ye bana mena ça deuxième équipe à maison mais baby mutaka na bango nyonso odio mo en plus frère nanga pa ndo tamiki soka pour Carmel alingi maramba propriété alinga rolata on a pina place na ngaki yeka ba t-shirt au fiba micro ndio na mobile Isaac ando fibi seka micro na des t-shirt soka yeka papa wa ba koti na chamba
janvier natunika Isaac boko metabi pecho na robi manete ya fibeka na micro kaka c'est tout ngai ba caramel kala wana kutu na ibana karité mais ibana jana caramel to na moni ayo simba makambo ngana ebi bango to fana na bango tango ayo fiba micro awala ndabiso na ti na rompo omona na ngaba wa Isaac voyage le bosa azwa ka flat mozaka na ngaba ayiba tinza bopesi mbongo bazulu na komba kunena na bosi nokana na avenue wana caramel ayibi pesa ngamna kindozo caramel ayiba nzila te besi ta kitina ezo ngamna kindozo tina ezo tozune mutu na minute na matisi kalinga pe mna kotie na chambre so na kosi mutema ne témoin mutema na ye moko témoin to komi na suka ya émission na biso janvier wata ba dédicace na bayibalandi yo bon bambote na ngami na Aurélie Kabesa wana yanga migra amba moi c'est sombote Aurélie Kabesa na pe sombote lilignota Aurélie Kabesa sœur nanga lilignota na bosanyote maman Brazil bokomba sana ba circonstances nyonso mama do na Bercy mojaki na moi sa pembe moi sa mundele na pe sombote place oza mama do na Bercy ya Oli Mouché Code Mboka surtout que panda garçon plein animal na bosante maître Dadi Bigis maître lourd olympique Mandem Jordan Fonseca un super play les que tu te payes sur mot de place aux ba bon séjour na kati à Paris to aussi la voir oya ba ko ya ngi ba des semaines mais ko kosate yakana so ko zonga zonga wana za poto ba ko sila ba ko sila moi ya ba ndikuzu ba alo ba déjà que les que tu as zonga te so pas zongi te zaka bien fa bu gaspi ba ngala ba mise ba kimi bo so les que tu as bien kimi na mbongo na mo yebuta kimi to so bien tikala na musala na baona ba jazz kavule yango ne futi bango bazoki ba poto na bango direct musala ya YouTube talaka banda to banana ba YouTube na ndinga mabete na bando calculer à part bibi kapinga voyez mingi sur YouTube ya côté politique to longona na ba divers ba tout zo mona bazoki ba poto na sur 100% nataka nyoso ba ke kana ba damu mutakinda chubu ka ba PD jazz kavu na lekechu jazz akitela ne kota Allemagne ya kitene kota France ba kaboli po balingi ba comprendre sans citer que ba place ba so la ba visa na bango mais to comprendre des cas cop na bango ba PD pena félicitations bolaxi biso de monde pinezo développer mais biso to kiate ndam mona to ko makata ba gloire lelo male ba komika poto ya wote même ata to ko makaka merci Janvier wata mokonzi mais ezana pour yozo benga liketu PD mais bi ke tshazobala félicitations on a pensé que ba félicitations on a pas de fleurs on a bien peu de fleurs bana ezaka fleurs mo eteli mona kati ndako babika ba tromper vigilant babiko bongisa ndako wana mwasi on a ba check up de fleurs pas ba ça ni na legetu ba legetu eteli mate ba check up te pani banka te ka moi image on a ka legetu abalaki soto lingi na ka bala botane to sentir neke bopikili ka mobile zero télé on est bien na ina ebeloko moko marketo komi na suka émission nambo za une équipe nationale na za ko pesa bato bakombo PD na biso na gale ke tshunta ndo pesa bakombo bona ni susu talaka ba ba tonton na biso PD omoni ba PD ba lokwa basi baza plus que basi baleka na basi na zuwa baleka na makambu nyonso ya kibomosi o pene ke mwasa za nango bomba za ka plus koleka po bomba za na o mibali na bimi komisi mwasi faut ko ba ndo sa makamoza plus que basi po bato ba tshaka bango ka ndele ke tshasa kana bakombo nyonso oyo ka to pesa bato mutapesa moza lekecho place ye moko avande bike ye mutapesa bakombo wana nyonso aza mutu aza PD amuta mutu te aza nde PD aza nde PD vraiment ouais l'union na peso moto place c'est na Clarisse Mouyembi maman présidente na peso moto Gladys Mbala la fête longue jambe chargée my love na Allemagne na peso moto bosani Sami Gramba te Sami Gramba zaki déjà na bosse bana Ituri na peso moto na bosse Iget Mbombo na peso mokonza mapinga na Lubumbashi Iget Mbombo na peso moto na kati la ke basalimi bale esenga oye ko ye ya kwa na bike babona ne to fêter kitoko lopina yaki na résidence na yaki na plateau chez Mère Sarah na bike kubimalanga déjà que Charles na Chanis ba olia sosabile c'est que ndinga kin na osa sko code na ndinga kinga kuti nongezwa code na osa sur place tara la moni na bureau vraiment c'est comme maman pia pa bata code pela comme tu veux na kota west pour ngabe ba blokanga na osa ka cash voilà
Merci, merci na bino nyonso bozalaki ebele ya Rolanda émission vérité hein. Tozalaki na Janvier wata mokonzi oyo bato ebele ba rolobaki et dio na bino ezo simba. Merci na bino bato bozo fester biso to kosala toujours musala bomoni bato lelo oyo baye bate koloba eza kaka teke kofinga koloba eza kaka teke koya ba bêtise na TVT yaka penza loba oyo yebi koya kokosa te ndeko na biso ya mwasi moko abimi na YouTube azovandisaka bato ya wana nga lokola bavandisaki Janvier ngantaki mwana musala na bino nakina kobenga Janvier poto yeba oyo azoloba eza ya solo to eza ya lokuta omoni bino moko Janvier lobi bati atikali koyeba ete atikala kozala pe na Chine te c'est ti azomibenga o chinois soki nani oyo na monde na Chine ba chinois bayebi ete vraiment merci bozayebele. Merci na Samigra Abba mutu oyo akosepelaka na l'émission de artiste du moment. Mwana papa, mwana isobe ya solo bambote na yo. Merci l'ingénieur Arx pour la image kitoko. Merci na Brito Punto de la jeune patron quoi, jeune patron mwana mokonzi jeune boss $1000 c'est quoi. Merci na Marco Timanga pourquoi pas na Cisco Tumba Junior Kayembe Fiston Mavinga Fiston Mukuta ba nyonso bolinga ngai bandeko nanga. Pourquoi pas Maître VK Diebo, Esprit Libre, Chacha Ndembela Barbara, Bobby, joyeux anniversaire, Bobby, dimanche, Tabana Capella, on a mis un film, Rosalara Wana, grâce à la belle Est à Mouipa, joyeux anniversaire, Nayo, Gaïna Bino, tout le monde est bon, on va laisser maintenant, inviter Moussous, beau Zalawana, beau partager l'émission, beau s'abonner et beau aimer, et ils ont vraiment kitoko, les affaires de soutenir Bisso, Gaïna Bino, tout le monde est bon, on va laisser maintenant, inviter Moussous, bye. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.